Mbote bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana ya papa Simon Kimbangu esika nyoso bino bozwani. Toyebi ete maimanso malekanaka na mobu ya 1921 ya histoire ya papa Simon Kimbangu ezokokisa 100 ans. To ezali kokokisaka ba 100 ans. Yango tobengi cycle ya centenaire. Yango na mokolo malelo tokoloba likambo ya Cantique Kimbangiste oyo bandaka wuta le 18 mai 1921 na mboka Nkamba Eluselemi. Toyebi na bolamu ete ba Cantique Kimbangiste ezalaka composé te to e bafundaka yango te. Na yango biso na bino tolanda ndenge nini yango ebandaka na maloba ya papa na biso papa Landu Simon oyo azali coordonnateur général ya bazwi Nzembo. Tolanda nde na sima tokokende lisusu komona bango moko bazwi Nzembo bayebisa biso ndenge nini bakozwilaka Nzembo. Merci papa. Ngai kombo na papa Landu Songo de Simon, nazali coordonnateur général ya ba Inspiré Kimbangisi. Navandi awa na kati ya mboka Nkamba. Na 1921 papa Simon Kimbangu ye azalaki catéchiste ya Lingomba ya mission. Kuna na mission Bems na Ngombe Lutete na Vula. Alors tangu azalaki kosala motoko azalaki catéchiste azalaki kote ya bato awa na mboka kote ya Nkamba ba Lukengo. Mesiko nkolo Yesu amoni non tangu ekoki po ete papa Simon Kimbangu akosala mosala oyo ya yelaki na mokili. Yango wana papa Simon Kimbangu nkolo Yesu alobaki neke banda lelo donc banda kosalisa bato. Alors tangu bandi kosalisa tangu aza kosalisa bato azosekusa bibembe ba oyo baza kobela balade ya ndenge na ndenge aza kosunga bango aza kosalisa bango. Bref maladi nyonso asalisaki yango. Mais baye komona non likambo molimo ekendeke de pair to ensemble na banzembo. Yango wana kome na tango wana bato mission bazaki na ba livre banzembo nyonso baza kobenga cantique baza kotiango donc na kati ya livre. Sikoyo tango batiango na kati ya livre papa Simon Kimbangu amoni no il faut okende kosoma lokola bato baza koya ebele moye bato bamususu bayemba ezate passer ba livre ya Nzembo eza muke. Alatindaki bato po bakende kosomba ba livre ya banzembo to cantique kuna na Vula Ngombe Lutete. Mitamba komi kuna vraiment bamindele to bakambi ya kuna na Vula ya missioni basepela kiti babande ko critiquer azo critiquer papa Simon Kimbangu. Mais yeye Simon Kimbangu azwi nguya ya kosekusa bibembe ya kosalisa maladi ya ndenge na ndenge. Ebongo ngu eyenkolo Yesu apesi ye nguya ya kozwa banzembo te. Ale bozonga tokotekela bino te. Et pourtant bango baza na posa mbongo ba livre bateka yango po bazwa mbongo. Mais pona papa Simon Kimbangu baza suna tina ya mbongo te. Vraiment bato yango donc bazaki découragé tango baza kozonga na nzela mbala moko donc papa avant ko tuba koma na Nkamba papa Simon Kimbangu déjà si ayebisiki tala bato bake kosoma ba livre papa kuna na Vula ba décevoir bango baboyi kotekela bango. Sikoyo tango basali ndenge wana mbala moko papa Simon Kimbangu abike likamote bamoko bakoti bekoti kango bato bakendeki bazongi tango bakomi siko na Nkamba bamoni pe oui batango batindaki donc baye bazongi donc bapoko pamba bala moko bakoti mabondeli mikolo wana eleki kolo Yesu ayi alobi bon bokabwani sikoyo banda lelo yo tata Kimbangu apa bango pe apa. Ale tango sikoyo ja kokoma na date ya le 18 mai nde na mabondeli kaka likolo efungwami papa Jean Mukoko amwe obo tobengaka papa Yohani Mukoko
atali na likolo efungwami ba ange baza koyemba nzembo amakesa mandungidi lovwa tenwa ninwa kwa yisunu sambulwa lovwa tenwa ninwa. Donc ntango kaka bato bakende kosusa banzembo lokola esimbaki te oyo ndenge biso bagene tolobaka kope esimbi te aliye mundele ayaki siko mpo ya kotala soki ya solo mpena donc ye esimoki mbangu mosala yango donc azosala mpenza na kome ekolo ese to azosala yango ndenge nini. Alors mundele oyo to pasteur Jennings, Reverend Jennings ayaki nde na nkamba mpo ya kotala mosala ya tata simoki mbangu ndenge aza kosalela. Alors ntango amoni bato bakufa bazosekwa, bato baza babiboso no to bakoka bazotelema, bato baza bababa baza koloba, bato bakufa misu bazomona alesali pasi donc na zuwa parce que bango baza banganga nzambe batali mais biso kutu bato tolakisaki ye simoki mbangu makambo ya nzambe. Donc ndenge biso tozalaka soki avant koma kimbangiste il faut kota nano malongi oyo babenga donc faut sala kilandi. Alors siko selon ye bazomwa donc mais biso bato tolandisaki makambo ya nzambe ndenge nini yango yakendo domine biso oyo makambo ya zosala biso kutu tosala yango nano te. Alesali ezuwa na pasi ale na kanda wana atali siko bato bazokote yemba nzembo azwi balivre nyonso oyo ezalaki tout ce qui était comme document protestant babotoli yango alaki nango. Me na nsima nkolo yesu mpe alobi bo problème eza te ale bapesi nzembo likolo efungwami papa Jean Mokoko azwi nzembo pardon oyo ya amakesa mandungeti. Alors ntango mpe balakisi yango na nsima ya papa Jean Mokoko bato mosusu mpe bazwaki banzembo. Tokotanga mpe quelques personnes oyo bazwaka banzembo, totanga quelques personnes parce baza ebele meme biso tozalaka te me oyo baprécéda biso baza ebele na ntango na 1921 tokozwa lokola ye moko papa Simoki Mbangu azwaka nzembo to apesaka biso nzembo po ye azali molimo santo ye nde mutu apesaka. Papa Simoki Mbangu après papa Emile Zola ye mpe azwaka nzembo, papa Mbaki Andre azwaka nzembo, papa David Nziama, papa Simon Tsumbu, papa Samuel Diakano, papa Bruno Mpata, papa Thomas Ntwalani, papa Daniel Dinsangu, papa Samuel Malonga, mama Cecile Ntombo, mama Mikala Mandombe. Wana nde kaka quelques personnes oyo totangi mais bazaki ebele yango wana donc date oyo soki epesameli biso bainspire na ntina mosusu te pamba te nzembo oyo banzembo nyonso toyemba na lingomba eza banzembo moko ezali inspiré. Alors nzembo liboso oyo ezaki inspiré na kati ya lingomba na biso ezali nde amakesa mandungu ezwamaka na ntango nini to na date nini ezalaka na mokolo ya le 18 mai na ntina wana nde bapesi date papa apesi biso date wana mpona to honore yango po ebunga te po chaque fois bato mingi meme bandimi mingi bayebi na bango ntina ya date yango te. Bamosusu kutu soki otali meme na bacalendrier kimbangiste date wana ezali te mpona nini bayebi na bango te, eza foti na bango te. Yango na papa alingi avalorize donc badate nyonso ezali ke badate historique lokola wana ezali date moko monene na ntina ya nzembo parce que baproteste bapunimelaka biso banzembo yango mpe papa libo banzembo na biso mpe tokoki kobosa na date wana te, il faut kaka to honorara donc bainspire nyonso bazwaka banzembo il faut chaque le 18 mai bayaka na nkamba. Nzembo ezali instrument ya évangélisation po na kati ya lingoma na biso bakimbangiste mingi bazalaka na bango baate to bato oyo bazalaka kosambela te to bazalaka mpe na mangomba mosusu mais baye kokoma bakimbangiste bamosusu apati kaka ya banzembo mingi mpe babongwani apati ya mateyi ya bapaster balonge donc en bref corps ecclésiastique. Mais nzembo ezali en bref instrument ya évangélisation eza mpona kopanza sango ya tata molimo santo apati ya nzembo
ndenga kayemo ko tata molimo san papa Simon Kimbangu kyanga ntango asangisaka biso alobaka na biso ete nga natunaka moto na papa na biso ba inspiré olobi na biso nini papa alobi nga naza na likambo koloba na bino te mais a partir ya bino nde tokobanda koyeba tata Nzambe alobi nini, Kolo Yesu alobi nini, tata Molimo Santo alobi nini. Neti makambo oyo nani eyembama nzembo na tango kala na ningoma na biso bato mi bazo considérer ba papa lokola bamvoala ba papa bazana bo bamvoala bana ya tata Simon Kimbangu, mais a partir ya nzembo ba jeune bakendeki na nzembo na lutendele na bisika nzembo ekozwama mokonza bule lelo tomoni yo fungola ya lola toluka kezali na yo toyebaka tende yo zali Nzambe lelo toyebi tata fongola biso lelo tomoni pata limbisa biso kosenga na biso tosengaka tata Nzambe na lola nzoka ya watikala na lola te aya kovanda na biso kasi toyebaka te mokonza bule lelo tomoni yo toyebi yo fongola biso nkolo tika kobombama. Omoni tangu nzembo na bato bayiki donc seki donc papa donc azalaka Nzambe fongola ya lola donc tikala na lola te esi ekite awa toliaka na Nzambe tuvandaka na ye tolalaka na Nzambe donc esalaki esengo ezalaki mpe sorte ya découverte mpona bato mosusu pamba te bato mingi bayebelaki bongo teke bapapa baza banzambe bamoneka donc bazali kaka bana ya tata Simon Kimbangu donc batata mvoala donc na mokuse nde wana mwa parenthèse na pesi koyemba ezali kobondela mbala mibale pamba te mabondeli banzembo bato mingi bazali okomona parfois chorale eza koyemba ye azoyemba na ye te mais komona parfois ntango akoyoka chorale eza koyemba soki nzembo wana ekoteli mbala moko okomona mai ya miso mpe ezokotanga akoti donc soit en transe donc azokolenga na ndenge ya molimo évidemment okomona azokotala donc azomona donc mpe bavision azosenga na tata Nzambe Kolo Yesu tata Molimo Santo mpona nini babongisela ye na makambo aza nango kokoso. Donc koyemba ezali kobondela mbala mibale ça c'est vrai po okosala pe meme olali obonde te obanda kosenga boye mais tango ozokoyemba na kati ya nzembo eza mabondeli tozwa ndakisa par exemple ekwe pila nkenda omutima me kadi kiseye kovosi yanunga omumvita zanza tontolozi okele fumwa medo kungyambulako ekwe mpila nkenda omutima me kadegizeye kovosi yanunga omumvita zanza tontolozi okele fumwa medo kungyambulako mwela mewena onga yekinkenda kadi tantutila meneo kisidi ngoloko kwangengetididila. Sikoyo biso moko tolanda bazwi nzembo moko to mibale bayebisa biso lolenge nini bango bakozilaka nzembo. Didier, tolingi koyeba yo penza okozulaka nzembo ya lola lolenge boni. Question oyo esepesa nga puisque nga nazwaka na ba domaine ebele vraiment ebele
mais mingi na ba vision te na vision pene za kara ndé na répondant na ba émission na monsieur le ka kizara na live boy do nazomona nazoyoka nazoyemba pe bon peut-être okoza pe boy mambonga nazomona parfois moto toza nazomona te et puis là le ba mingi nga moko na yembisaka na banzembo belé nazui déjà ce qui est 10 000 donc 7 000 na yembisa nga moko donc na vision ya kanango na boy pe ya quand même ndé tozo solola no boy na boy pe kozwa mais tozo solola na za communication na yo mais na za pe en communication na nzembo et si mususu pe za na zo loba mingi penza donc nazo kwa animer bato baza pembeni wana mais nazo zwa nzembo na ngape tant mususu na otambola na nganga moko ba mambo zebelinde na expliquer déjà ozo na matiti ozo dans l'espace ka bongo non etingeza nzembo moko nazo toza na ndako na nkamba na ndako ya Yerusalem mais nzembo zembama liboso ya bureau ya ville sainte na leki liboso na ezongi na sima mais nazo ka chorale nyonso alo cœur nyonso ezoyemba siko na sala plus de 4 tours na yebo nzembo ezongi boy nazongi bo chorale ngozo yemba siko nazo lukango mais tina yeko comprendre que donc eza vraiment maman nazo yango pe kamba na vai nanga nazo kango ndizo yemba lokwa ndeto na kana radio bati kwa de dinya soit j'étais kizo yemba na ndika ba sangisi nzembo na ba zali na signe to elembo moko ekomona ka tango nyonso ngozo nzembo. Mais par exemple, ceux qui tout le monde a mis sur fièvre, les joyeux. Pour sentir nous autres, on fait la fièvre. Ou bien ceux qui diarrhée, les joyeux. Au moins les boumons, les gars, ils avaient signé diarrhée, les bandana. Na banzem bopé. Est-ce que vous avez un signe mot particulier aux alentours? Que ce soit mon signe, on veut mon lit comme on a dit on a s'est préparé, na signe nzembo ya. Est-ce que pas na les amis? Bon, phénomène on a monaka ceux qui nzembo ya puisque talaka ewumeli pe déjà. Mimi na komaka c'est comme si donc pour ça le bezate mutako mona ngani naza na kanda meza kanda te dona ko vanda bo elungi kangama ki déjà menga na zeba te elungi kangama inango na vandi kaka lokola mutu moko c'est-à-dire na loba désespéré na vandi na kaka na yeba déjà que non ndenge na komi bo eseke elo moko elungi yelanga mingi pendeka olobi fièvre pe et mo moni na moto na nzoto soit malili de pour ça ka neto pe ma quelque part bo lingi susu makelele te donc zo mona ka mamnu se zo le kana mokili zaka désordre to na yebaka déjà que nzembo nge ya soit pe éviter kanga pe c'est encore pour ça to zo so na moto mena na éviter na longwa na ka wana mais na volonté na ngate mona ka na kena ngaka beaucoup de gens ont dit que c'est un cas mais na yebaka déjà que nzembo ngeya et mingi na suki ba chair de poule mona nzoto izo to benga neto lo bara kongo ko kitumuka surtout wana penza mingi ka wala neti bo
wana ezali ambiance po toyeba ete mokolo ya lelo ezali nde mokolo ya bazwi nzembo. Nakanisa biso bansotola mayema leki mpe tocomprendre basekret nini oyo bakimbangiste baza na yango to bachanson kimbangiste eza na sekret nini. Batata bamama totondi bino botondi na confiance oyo bobopesaka biso. Soki bolandaki biso malamu na micro ezalaki wa bino mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa na biso Michel kuna na sima pe na bandeko na biso kuna na mboka Nkamba papa Landu Alfonso. Botika na malamu nde tomona na malasima.